Bonjour. Ouais, Nganaza Papi, comme on a Papi Mukendi, combattant, membre de l'UDPS au niveau de la fédération Mamba et pas il y a président fédéral Mathieu Kassanda. Oyo Bauti ko renouveler confiance et pas il y a Mwana Mboka Jean-Marc Kabound, notre président AI Mutu Oyo azo marqué histoire ya Congo. Ndeko oyo alobi makambo na journaliste na biso aza ndeko oyo aza manipulé parce que ye a maîtriser nos statuts à UDPS parce que eloko elekisinga aza na maîtrise ya statut ya UDPS tant wazoloba ke na statut ya UDPS poste ya AI ezalaka te poste ya AI na UDPS ezalaka prévu pona 3 mois ou bien voire même 6 mois na article 26 ya statut na biso oyo ezo prévoir intérim ya président en cas ya empêchement ou décès ya président oyo akozala mis en place pour na UDPS. Alors na moment oyo président oyo ya biso toponaki na 2018 na mois de mars Félix Antoine Tshisekedi aza occupé d'abord na article oyo 20 article 10 ya UDPS et lobby et PCA ba compétence, c'est lui qui engage le parti, c'est lui qui a la dernière décision au sein de l'UDPS. Alors, tant que président Nabiso Mout Oyo Topesa qui est devoir na pouvoir oyo engager parti a commis occupé parce que batobele basala la confusion ya kozwa nini constitution ya république ko confondre yango na statut ya parti te statut ya parti est fait privé. Le parti est dirigé le test qui régisse le parti politique c'est le statut et le règlement intérieur du parti. Alors la constitution c'est une loi fondamentale oyo ezo recadrer oyo ezo organiser société na biso nyonso na République démocratique du Congo. Alors tokozo la constitution to comparer yango na nini statut na biso te parce que statut est bien sûr statut ezo tiré source nango na origine na constitution mais le statut n'est pas égal à la constitution. Ce qui mutu à comprendre le statut il y a eu de PST statut il y a eu de PS eza partout ce que côté na Google au betipa au kobimisa yango il faut mettre aux autres pe statut il faut ça la mutu ya mayele parce que test oyo ozwana nous temps ya keba expliquer yo yango moyen pe comprendre yango bien eza passi alors tozo senga na ba congolais bati ko ça la confusion poste wana ya président AI eza prévu na article 26 ya statut na biso. Alors ce qui mutu azoloba keno poste wana eza prévu et puis ce poste ici eza mandat spécial oyo lokola président oyo tozalaki naye azalaki il n'est pas empêché mais statut interdit non constitution ya république interdit à assumer ba fonction en tant que responsable au sein du parti ya UDPS. Lokola azana ba occupation mususu a commis siko na incompatibilité ya kwasime ba fonction au sein ya parti ya UDPS azala comme responsable il ne peut pas être aussi cadre ou bien avoir être président de l'UDPS en même temps être aussi président de la République. Yangwana lokola azalaki na ba prérogative naye a délégué mandat oyo biso to pesa qui est parce qu'il a fait un mandat de 5 ans au lieu de laisser le parti de l'UDPS en désordre en partir les désordres yangwana yemoko a se décider a pes atali muto yemoko a kosa la confiance a pesi mandat spécial ce n'est pas interdit c'était dans ses prérogatives. Alors ceux qui ont comprendre yangote oko banda ko juger yango ndenge ozolingela ou bien ceux qui ba pesi moi 3000 francs ndenge bino ba journaliste les lobo komana ba comportement ba pesi 3000 francs kende au saluer parti politique ya UDPS ou bien kendo saluer ba individu oyo yo moko oko saluer bangote alors likolo 300 francs au lekina média tu commences à parler à dire de n'importe quoi toyebi les loba communicateur baza ebele pe perdre azana musala ya ki alokoti n'importe qui a payé 3000 francs 2000 francs moyenne 3000 francs 2000 francs a pomper makambo a télécommander makambo ya kokende koloba mais ozomona mutu azoloba oza yete mutu azoloba eza mutu mususu azana kati na ye azana kati ya koloba. Alors babiloko wana ce sont des manipulations eza yango te UDPS toza bat oyo to prona état de droit et la démocratie
Alors quand il s'agit de respecter le test, nous sommes aussi mieux placés pour le respecter, parce que c'était ça aussi notre élite. Merci papa. Donc il y a une actualité d'abord, le discours du chef de l'État c'était un discours historique et marqué qui histoire de la République démocratique du Congo. Pambate. Aujourd'hui, le chef de l'État a animé de bonnes volontés. Mais animé de bonnes volontés faussées par les tyranniens. Donc, biso to sali na bango coalition. Objectif oyo to saki nango na coalition est pour aider le peuple congolais, pour faire en sorte que le peuple congolais puisse se retrouver. Mais tozo mona ke bato to na bango na coalition balingaki ko aider chef de l'État te bazalaki te prêt pour accompagner chef de l'État. Chef de l'État tango atali en tant que responsable à moni que non entre la coalition et le peuple congolais. Il peut choisir quoi? Il a choisi le peuple congolais du côté où le peuple congolais se trouve parce que il a les ambitions, il a le devoir. Tant que na campagne na 2018 avant élection a prometaki a pesaki programme vision programme na ye oyo ya makamboza nango pona ko saler le peuple congolais pour exécuter les projets de société de l'UDPS. Alors tant que comme na pouvoir amoni ki azana bandeko ba ko ki ko accompagner na kati ya coalition parce que coalition oyo ezalaki kadote ya Kabila pesaki peuple congolais. Coalition est constitutionnelle, bien que Kabila avait fomenté, avait fabriqué sa majorité pour de façon que la majorité ait servi rien à Katia Parlement. Mais ce n'était pas ça la coalition. La coalition a existé, c'est parce que au sein de l'Assemblée nationale, il n'y avait pas donc un regroupement ou bien un parti politique où il présentait une majorité absolue. Donc l'article 78 de la Constitution, et c'est là qui a accompli tes qui réponse il y a un qui biso à l'UNEA il y a toujours il y a même un article à 78 de façon que nous token de la coalition a un assemblage, il y a échec, il y a élection où il y a qui majorité parlementaire na parti moko. Alors bato ya FCC tellement que baza ba menteur ba mesana koko sa peuple congolais to ça na bango 18 ans bilan oyo Kabila a présenté biso na Congo élargissement ya cimetière na boulevard moko oyo ya tongele biso peuple congolais oyo résoudre problème moko te et qui ko créer en plus ba problème moussous. Alors élargissement ya cimetière na Congo oyo za bila ya Kabila azo continuer di lelo ko élargir yango na Félix Antoine Tshisekedi na discours na azo élargir yango yo bino boyebi ke tant que ça li marche pour contester Ronsard Malonda bomona ki te lisusu ba combattant ba kufaki eza na cadre parce que eza la infiltration Kabila infiltré ki biso na la police atindi batu na yo ya saka na bango na kingakati ba domestique na ye atie bango na la police pour que ba continuer na ko boma peuple congolais batu ba kufaki na parlement mais eza comportement ya Kabila parce que Kabila batu na ye popolo oyo bakanga kilobi Kabila a eu machette à PSK parce que Moutou Memele Kibiso système ya machette en 2008 a wapona ko contrer ko combattre les combattants de l'UDPS. C'était Joseph Kabila à travers Chaleur na Bochab oyo lelo a tozo yeba position na yete azokende ko bimisela Kabila article ya primo ministériel pona ko seka Kabila tala bato Kabila zana bango. Donc bato oyo Kabila azo Tshisekedi a ebisaki ekeno les jours de son départ Kabila restera seul. Na wana ezalaki na 2010 oui na 2011 avant les élections en 2011 tant que Tshisekedi azalaki na Afrique du Sud alobaki que Kabila restera seul même sa femme les jours des élections me votera. Mais aujourd'hui la parole de Tshisekedi s'est accomplie. Tozo mona te mutu oyo le loi kotika na Kabila oyo azo supporter Kabila parce que bango nyonso bamoni que non il faut ba aider Congo yangwana ozo mona mwana mboka na lobby que discours ya président Félix Tshisekedi et c'est pelisa qui ba congolais ezalaki discours oyo la kisaki que ton aza responsable c'est un homme qui avait pris la politique au sein d'un grand parti politique comme l'UDPS, un homme qui avait assisté aux côtés du sphinx délimité Etienne Tshisekedi et aussi il a marqué aussi son histoire en République démocratique du Congo. ezalaki menace te ayebisaki ba député faut bayeba que azana prérogative wana
ils ont des compétences. Ceux qui basali bagé, bamoni souffrance du peuple congolais pour que bazo a conscience. Ba aider peuple congolais parce que majorité au Félix Tshisekedi azoluka eza majorité ya bato ya ba danser te ba ko binela yende ba banda ko binela Kabila bazo benga yemete eza majorité oyo ekoya na contribution. Te mwana mboka. Oui. Kabila bandaki bien tant du pouvoir à l'objet que na kosala ba élection après na titre. Mais tant encore ba dongolo misu ba yeba sangani na ye azu idéologie et puis si kotika te koba ti le 18 ans. C'est que la même personne du tous ba yé le tous ko sangana Félix. Est-ce que comment on a repéré ça? Mwana mboka nayebi bien que ce qui commence mal finit aussi mal. Kabila ndenga côté là qui n'a pouvoir comme un ange, comme un miracle. Donc ça doit aussi finir parce que ceux qui ont le côté aiguille na zelo awa ceux qui tirent attention te na lolengo le côté là qui yango yango nde ko yango parce que okozala nango na jalousie te pour garder yango. De même façon Kabila zwa ki pouvoir naye na ndenga zoela ki yango accompagné par la communauté internationale na nani oyo ya mema qui na remise en prise ya nani Louis Michel parce que Louis Michel nde muto asaka ke Kabila lelo azala président ya ba congolais biso tokondi mamutu lokola un boucle lokola Joseph Kabila te a dirigé Congo. Kabila n'a pas le niveau de diriger le Congo. Tolobi te ka tangité mais en tant que na niveau ya raisonnement en tant que un individu, une personne, Kabila n'a pas le niveau parce que ce n'est pas les études qui amènent quelqu'un à bien faire. D'abord la personne doit avoir une sagesse. Kabila n'est même pas accompagné par la sagesse. Alors, Moutia Lolenge, à niveau ya Kabila, a diriger Congo. Donc, la façon où Kabila bandela qui a qui pouvoir naïe, Yangwanande a silisi yango. Tozolo babandeko yozolo bawana que c'était de même personne oyo babanda kobine la Kabila. Oui, babanda kobine la Kabila, c'est parce que Kabila a lingaki ke bango babine la ye. Ole ke basali la Congo. Oui, la petite ezo zonga olobaki yango ke Kabila lobaki ke no ceux qui a sali a organisé l'élection a kotika mais ya yaki na pouvoir te pour que atika pouvoir parce que ya yaki pona kozwa Congo et comme colonie na ye alors muto yaki na ndengo wana la kisanga exemple moko yo za journaliste grand journaliste na mboko oyo okola kisanga exemple moko oyo la kikola kiso bien yo bien que no Kabila tango kotaki na pouvoir azalaki na poste un général. D'abord, la constitution n'a pas dit qu'un militaire ne peut pas postuler. Du coup, Kabila, à la générale, a démissionné, a se positionné pour que le président, candidat président dans l'élection, a intimidé les Congolais à côté du pouvoir. Si le lobby le bakeno, a envie à côté du pouvoir. Kabila na nini na Namibie, na Windhoek, azolo bakeno devant ses collègues. Tant que président de la République, tant que ex-président de la République, Azoé Bissabango qui à bientôt n'a qu'une nazosongo mutandingwani ozo bakazaki na besoin ya kotika pouvoir. Yangwana pour que azala na bato oyo pembeni na ye. Ouais. Oui. Mais Joe Biden a le pouvoir. Est-ce que vous avez une influence dans ce que Joe Biden a le pouvoir en janvier? Kabila, il est déjà à la fin. Son histoire, on a déjà tourné la page pour Joseph Kabila Kanambe, Hippolyte Mwana, maman Marceline Moutouale. Oyo ya papa Adrien Kanambe, Oyo Azalaki, camarade ya Musée Laurent Désiré Kabila, Oyo Asalaga ke Kabila a comme na kozala na Congo, Tango Bakotaki en tant que Kadoko, na sous les bouts. Munduki elegaki na Moulayi akokaki même pas kobeta Munduki tomemaki bango na mapeka awa Kabila ba profitaki na faiblesse oyo communauté internationale à affaiblir Mobutu yangwana na liesse populaire accompagnement ya peuple congolais yangwana Kabila kotaki na pouvoir lelo nazoye bisayo. Ce n'est pas les États-Unis qui vont venir définir le destin du peuple congolais, le destin du peuple congolais. Te bayaka ko contribuer ko soutenir ba décision ya ba congolais. Donc ceux qui ba congolais tozui décision te ya kobenga na Kabila, ce n'est pas les États-Unis oyo bayaki awa pona kobenga na Kabila. Baye parce que bango ba s'arranger toujours côté
y a peuple. Alors, aux hommes même na 60, ceux qui sont congolais, qui destin à bango na maboko te, c'est décidé pour que ba mettre ba congolais oyo bayaki ko pesa bango souffrance awa na ba réclamer fin ya colonisation pour que Congo ait indépendance. Donc, biso tolinga to soit indépendant. Ouais, Joe Biden a été pour na kosalela un individu comme Kabila. Joe Biden a président des États-Unis a s'échanger na nation congolaise parce que bango basalela ka balobaka dans les relations internationales, ce qui compte, ce sont les intérêts et non les amitiés. Donc Joe Biden a ami à Kabila te pour na ba intérêt à États-Unis, bako sacrifier ba intérêt à États-Unis te pour na Kabila. Alors le col azawana a servir d'abord les États-Unis. En deuxième position, ça sera aussi les Africains et aussi en particulier les Congolais. Alors, biso ba Congolais de toza ba responsable, il faut toza destin yamboka na biso pour que to bimisa Congo place Kabila tikaki yango na libulu. Le boulot o eza mulayi makasi ya 18 ans. Il y a perte de temps. Kabila azongi sibiso na sima makasi mwana mboka. Alors bato bazo rêver que non Kabila tango changement est na États-Unis et kozala na avantage ya Kabila bazo mikosa. Kabila histoire na ye na Congo. Kabila appartient déjà au passé. Nous avons déjà tourné la page confirmée par la majorité Oyo et s'est manifesté lobby dans le Parlement. Donc on finit avec cette histoire de tyrannie, de prédateurs. Est-ce que la majorité il a confirmé qu'ils ont se basculer ou bien qu'à les députés ouais, nous sommes en frustration. Oyo Kabila alonaki na mitema ya ba Congolais. Oyo na mitema parce que Kabila omoni régime ya ba prédateur. Ce que lobby na koboma yo. Ce que lobby ba tieli au poison. Ce que lobby ba enlever yo. Ce que lobby tant que bango bazaka makambo insilité. Te aussi là parce que système déjà échangé. Ce que sakani avec l'état de droit bazui yo au moment popol Oya monaki keno il est l'intouchable lelo azana aner alala kilobi na aner donc soko sakani au continuer na ba système wana ba apprendre yo ba appréhender yo place na yo ezana makala batu bakosala ngo c'est déjà fini avec ce système là de prédation na Congo. Donc toza na kati ya démocratie faut totika ba congolais ba s'exprimer ba ko penser librement oyo ezalaki lobi ezalaki manifestation ya démocratie ba congolais ba lakisi keno ils sont aussi capables de redéfinir et aussi définir. Mais bango te kobanga kaka chômage te boyebi bandeko ceux qui yoza journaliste na Congo ozomona comment est-ce que ba congolais bazo souffrir est-ce que tokotika mboka oyo kaka boye yango na balobi keno pona ko offrir une meilleure avenir pour le peuple congolais, il faut se décider. Il faut se décider qui lobby. Parce que tokotike le bakoko na biso oyo biso bakoya après biso te tokotike le bango Congo na lolenge Congo eza lelo. Il faut quand même Congo échanger. Batunyo surtout ba profiter na oyo eza bomengo ya Congo. Tozala équitable. Oyebi ndenge article ce qui si je me trompe pas bien article 30 de la constitution ils ont payé ça droit na congolais nyonso azala libre à profiter aussi na bomengo na Congo à s'exprimer na Congo ndenge alingi mais lobby so ki biso tozui conscience te ya kotonga Congo ya ko faire changer Congo mais alors qui va venir en place de nous prendre encore la conscience pour que les choses puissent changer yangwana ba député ce sont des responsables to lobelaka toujours makambo ya mbongo te parce que mutu ce qui est zalaki pona makambo ya mbongo. La première personne à corrompre les députés, c'est Joseph Kabila, qui a pillé le Congo. C'est un milliardaire. Te Kabunda, c'est un conscientisateur. Il y a ce qui a tamboli. Te Congolais, il faut expliquer. Ayeba comment est-ce qu'on s'est comporté. Makambo ya corruption, yango ndezo détruire Congo. Congo a komaki na top ya classement. Les trophées oyo Kabila pesaki na tan na ya pesaki na ba Congolais za corruption. Le Congo trophée oyo azwaki les mieux placés en Afrique et aussi dans le monde parmi les pays les plus corrompus du monde. Oyo ezalaki na règne ya Kabila. Yangwana na vision ya chef de l'État. Na ko inscrire na programme na yo yemoko à s'approprier nango parmi makambo Félix Antoine Tshisekedi azolité nango et ça lutte contre la corruption. Alors comment est-ce que quelqu'un qui lutte contre la corruption peut aussi se mettre à corrompre
à corrompre encore des gens que lui est en train de chercher à ce que ces gens-là puissent changer leur mentalité. Non, ce n'est pas ça le comportement de l'IDPS. Le comportement de l'IDPS, c'est ça que non. Bah conscientiser, bah tangiser, bah l'acquisition. Valeur na importance en tant que député. En tant que député, il faut y avoir compétence na ba prérogative na yo. Il faut y avoir que pourquoi peuple congolais a ponaki yo. Ce n'est pas seulement l'argent ou comme un changement na mboka, mboka ya mbongo ya corruption. Nanu même changement te. Ce que ça là qui bongo. Est-ce que Kabila pona nini azanga ki alobaki que non autour de lui, il n'avait pas 15 personnes. C'est parce que lui-même Kabila ne cherchait pas à avoir 15 personnes, il cherchait toujours à avoir des personnes que lui peut coloniser. Alors, na lolinga oya memela ki batu, azo corrompre batu, azo somba batu, batu ana tango bazo ya pembeni na ye, bazala ki na ba objectif te bien défini. Yango na zomona ke Kabila zaki na difficulté ya kotonga mboka batu ana toujours tango bazo ya bazo dépasser bambongo. Bazo imposer bango. Alors bazo mona ke Kabila azana besoin te, ye moko Kabila Pierre. Alors yango na Babanda ko se comporter bongo mais biso toko corrompre les députés, ce sont des responsables. Donc parler de la corruption auprès des députés, c'est une insulte auprès des responsables comme les députés. On a un comportement ya Kabila, un voleur. Alors azome ma comportement na ya zo mona ke ba congolais nyoso bazande moko na ye. Hein? Donc un boucle comme Kabila, il ne faut pas amener le Congo, donc réduire les Congolais à ce niveau-là, au niveau de Kabila. Messieurs les journalistes, je vous dis, donc ça ne peut plus se répéter que les gens qui considèrent les députés comme ça doivent arrêter avec ces comportements-là malsains. Ouais, tourner naie azo se réconforter na échec au yazoa ki lobby na échec au yemoko ayebi déjà asi azui yango. Alors pour na ko se réconforter ozo yeba soki mukolo a ko na vélo okomona la muki boye pour azana soni mais pour na ko laver soni na ye okomona bandi ko seka yango na ozo mona Kabila zo entreprendre ba tourner pour akosa communauté internationale parce que soki bolandi déclaration ya Némi Mwelani a lobby que nous allons toko se manifester politiquement et aussi d'une façon, d'une manière à appliquer aussi. Ouais, ce qui muto omoni muto ko na vélo ayoki soni tan wazo la muka ndenge na bandai koloba ke non ce qui la muki a banda koseka ya soni po à laver soni o ya utu kozwa pour la kisabatu ke non ayoki douleur te yango zo mona tourner ya Kabila nyoso wazo sala wana pour la kisabatu ke non à cause na communauté internationale ce que landaki bien déclaration ya Némi Mwelani alobaki ke non ils sont prêts à répondre d'une manière politique et aussi de façon aussi des droits. Alors politique ya zolo banizani ko utiliser ba masse ko corrompre ba ko manipuler les communs des mortels de façon que non, à la Kisakeno, il est aussi populaire. En réalité, il méritait d'avoir aussi une majorité au sein de l'Assemblée nationale. On a un objectif, mais c'est déjà tard. Parce que Kabila, yebi Chadari Tan Wazalaki, Akendaki, na mois d'août, na Maniema, pour que le peuple congolais, le peuple congolais que non, et là que Tozanga qui na 2018, alors tu vas récupérer en 2023, c'est-à-dire bazanga qui cause présidence ya république na 2018 parce que ba itisaki ba mauvaise stratégie alors na 2023 ba bongisi po baya kozwa yango alors tozo tuna Shadari par quelle magie yo olinga ki ozonga na pouvoir wana miracle nini bosana miracle wana peuple congolais n'est pas dupe peuple congolais aza peuple congolais oyo bino na temps bokotaki na pouvoir na 2000 na 2001 te ou bien temps boyaki awa na 97 na suya bout na bateni epola na sac na bino na bomemi kaka polo moko oyo bino boko lata pona ko remplacer alors boye bo piller Congo bokomi na bomengo boko recharger peuple congolais bokomi koloba keno bozanga ke loko pour que bozonga susu ko coloniser peuple congolais a déjà donc il est déjà mature à cause de les sous ba bêtise oyo to zongela ki lisusu te to pesa ki couloir na musée to yebaki bien que non musée aye ko libérer mboka nzoka nde musée aye ko zongisa biso na colonisation ça ne doit plus se répéter. Kabila atambola eza azo bénéficier na lit na biso ya IDPS ndenge to litaki eza na parmi ba objectif na biso ya qualité pour na état des droits et la démocratie. Le droit état des droits eza déjà eza processus eza na kati ya ko s'installer na démocratie yango na Kabila azo tambola librement azo s'exprimer nata na ye makambo oyo Kabila azo sala lelo tango azaki président akokaki ko sala yango te akokaki ko ndima te batu mususu basala yango pamba te ngai oyo nazo yebisa bino
naza victime exemple vivant na mois d'octobre, le 30 octobre na 2017 tozo ya awa pona ko revendiquer ba droit na biso liboso ya résidence ya président oyo lelo aza président ya république tant tozaki na rassemblement ngamoko bakataki nga loboko. Tout ça c'était pour nani. Est-ce que na bambaki mutu libanga nazwaki mbeli na chubaki mutu? C'était parce que j'étais venu manifester pour réclamer mon droit et revendiquer mes droits en tant que Congolais. Yangwana ba beta kinga libende. Ya faire des barres de mines bakata kinga loboko. Tango Rossi Mukendi akufaki le 25 février na 2000 ezalaki le 25 février 2018 ezalaki ponanine. Soki Kabila atikelaki ba Congolais liberté ya kotambola ndenge ye moko azo circuler lelo. Rossi Mukendi akokaki kokufa te. Rossi Mukendi akufaki nga nazalaki na plâtre na loboko oyo nazwaki. C'était parce que na bandaki ko revendiquer ba droit nanga oyo constitution ezo garantir biso oyo za na kati ya constitution liberté d'expression, liberté d'opinion. Alors tant nga na bimi pona ko revendiquer à ce que non Kabila ne peut pas continuer à assiéger le peuple congolais. Alors Kabila azotinda ba milice oyo moko a préparé ki pona ko intimider peuple congolais, ko terroriser peuple congolais. Ozomona que non azotinda bango mais lelo yewana a komi ko circuler na Congo librement, il est libre de le faire, il bénéficie aussi de notre élite oyo to bandaki ko prôner état de droit et aussi la démocratie. Mais to lobby fini son histoire au Congo. Azomona mabunda lobby asenga ki peuple congolais, pardon, peuple congolais a ko quitter ko limbisa mabunda. Mabunda bayawa na Congo. Mabunda za étranger. Article 32 de la Constitution ezolobakeno. Tout étranger se trouvant sur les sols congolais a droit ya kozala protéger au même titre que le peuple congolais. Mais toboyi ba étranger te na Congo, ils sont les bienvenus, mais ils doivent aussi se conformer aux lois. Mais bango baye awa favorisé par la communauté internationale, ba côté biso na pouvoir, ba infiltrer biso. Kabila memi bato na ye nyonso to azalaki na bango na Rwanda na Tanzanie, amemi bango na Congo, amemi même bino ba journaliste, lelo tozana ba journaliste oyo bakoki kosala bien pour le Congo, bazalaki négligé na ta ya pouvoir ya Kabila, na RTNC, na zoye ba Tanzania bazawana, na pembeni na ye oyo bazalaki ba cameraman na ye. La plupart c'était des Tanzaniens oyo ba bande ko bénéficier na avantage oyo ba Congolais bakokaki ko bénéficier nango oyo nyonso bosali na Congo ko piller peuple congolais ko boma peuple congolais ko kunda peuple congolais na ba fausse commune pillage systématique ya richesse ya Congo lelo mabunda zoya ko senga peuple congolais pardon, c'est-à-dire tu nous as poussé à nous énerver encore davantage. Mais tant que biso tozana kanda na biso ezalaka ya ko bomate ezalaka ya ko zwa mundu kité, nous allons les manifester d'une manière démocratique pour mettre fin à votre règne. Yanwan tolobi mabunda osenga ki biso pardon mais biso pe tozo permettre to sengi yo mema basak na yo nyonso malembe na malembe katisa na yo Rwanda kende ofanda Kabila ko landa yo parce que soki aboyi ko landa yo to kozwaye to tie na prison to bimise to tie na misère na biso national de façon que non a comme richesse pour na peuple congolais soki batu baye pour na kosala tourisme wa to lakisi boya ko mona mutu oyo a terrorisé le peuple congolais, ou a monisé le peuple congolais passe pendant 18 ans, plus que même les colonisateurs ou bazalaki na Congo, parce que les colonisateurs tout le monde qui bien n'engue batonga qui Congo, n'engue batikela qui biso économie, n'engue batikela qui biso richesse, n'engue batikela qui biso ba usine, donc limiter ou babande ko benga bango limiter industriel, ezalaki parce que ezalaki na ba industrie ou ba colonisateur quand même batika qui biso bien que babande ko kata biso maboko, mais Kabila azo kata biso ba maboko azo boma biso même richesse na biso ezalaki piller toujours pour que à investir na Rwanda to ebisier monsieur mabunda to limbisi to kolimbisa yote kolimbisa na biso yo ezako senga yoke mema basaki na yo mema biloko na yo kende na Rwanda toza na besoin te ya komona yo lisusu na Congo Kabila kolanda yo akolanda yo te parce que ye to kozala na ye na misère nationale misé na biso ezake soki azawana ba petit na biso ba koti nanu bakangie na mandefo ba bendie mandefo batuni pona nini ozalaki na esprit ya libende ya boye ya koboye koyoka makambo ba congolais bande ko yebisa yo lokola mutu lokola mabundu papa messieurs les journalistes mutu lokola batu oyo posa na bango balateki mitema ya mabende ata bolobi na bango ndenge nini bakoyokela ba congolais mawate bandoki koleka même bandoki oyo balokaka na butu yangwana tozoloba na Kabila tana yo Némi Mwelani tout le monde a dit que le président a eu de UDPS bientôt installé comme président
ya Assemblée nationale na parlement oyo a remplacé tolobi na mabunda omoni arme oyo yo ko bimisela po oboma nango mutu yangwana même arme wana yo ko boma yo mabunda qui périt par l'épée sera aussi périra aussi par la même épée mabunda abimisaki épée abomaki nango Jean-Marie Kabunda même épée zongela qui est lobby et bomier mabunda avait utilisé l'opposition, la même opposition aujourd'hui, cette même opposition a destitué Kabunda en donnant la majorité parlementaire au président de la République. Numéro nanga isa plus 243 85 13 600 et puis 53 ngai combattant mukenje na pesi bino nyonso ba diaspora na bisika bozali mbote ceux qui boza nanga posa ou bien ceux qui boza nanga besoin ya keto solo la en dehors ya bilili pona ba information naza disponible pona ko pesa bino information parce que eza musala na biso tozo en tant que communicateur ya UDPS na psengi bino pe bino nyonso de partout où vous êtes to soutenir vision ya Félix Antoine Tshisekedi pour na ko soutenir de façon que biso nyonso tokota na union sacrée na appel na discours na ye alobi que ye moko akoki ko sala nyonso te mais tous les Congolais unis dans son ensemble.